Exacto, publié sur une Amel Libota, Amel Mokili Mobimba. Atos en direct, Monique est au commune Poko, mettre ça la Raka Moussala. Il y a Liloba, Liloba c'est un cas, Bobo Ndenge, papa, Absounéga, souffrir Likolo. Pour manifester Bolingo, on a manifesté les bisous dans la l'église. Mosakoli, Amen Mosakoli, malgré te commune vraiment na Poko Makasi. Mais tout ça, le cas qui est fort pour nous, c'est Nabino peut côté l'avancement. Il y a Moussa Ndenge les assokozan et le Bamako. Par rapport à Ndenge avancement, na moi œuvre où ils ont par rapport il y a avancement l'église. Amen. Amen. Oh amen. Libota Mokili Mobimba bandeko partout bandeko kusali. Tuzaka kana pona ko bumisa temple. Sala na yango esili na mute. Esengi fuko melore yango parce que changement liba tant que j'ai église déjà confesseur pour modification et ça là ata ba kotala ba mona quand même changement ezali et bosomi kaka nde yango ezola kisaite pour misala na tata et continuer na kati netunga mbote na bandeko nyonso kotia idée kotia pe makanisi osunga pe na kati na lingomba po tekimia e bandeko zala amen amen. Wana bolandi eza Mosakoli ameki ko talisa mwa muke na bandeko nyonso balandaka biso na misika to na pene nyombo za komona ke non nyonso bosalaka par rapport yetonga o ezaka en fait ezaki nzambe ayeba façon ya kosalela bino pour que ya malamu pe ezala moi quelques séquences oyo totie pour que no e permettre na mokili mobimba mona ndenge pe loba loja isoko se transformer na façon na ngobongo amen.